babina sali pour ngani tanga masolo boucle association ya ba jeune to pe ya commune Ngiringiri bosangisi mwa lomeya bokei kotika pona kosunga mapinga soki pe botiki bozi mwa image na téléphone botindela biso pona to lakisa mopili to sakola to pompe bandeko mususu bazwa makasi pe courage telema congolais telema konti yango wana eza na kombo mutute ya na kombo ya tata ya mutute eza kombo ya gouvernement pona kosunga FARDC bokangi kaka photo mbangu pa kotoya to saka makasi kanga photo check check kangi yango ozumwa eloko to bité Yves Abdallah biso pe to kotika tango tokozwa secteur privé tozali ko encourager bino bato nyonso bapona Congo lokola seconde patrie. Ah oui, bande kona biso ba investisseur bafanda na biso ba mesusu basawa bakoma kolia mfumbwa nzoka azali tango mosusu béninois ayeko yekola koko awa ozana entreprise kende na banque kopesa moto misolo na balabala te kende déposer ba kopesa au bordereau pe okopesa biso sango ya oyo sali pona ekolo. Alors tozongila wa professeur na baxelor pour na contribution wana na moni bato ebele basali ba commentaire comment gouvernement après ça donne armée il faut tout ça makambo na contexte nango. OK, président abelelaki que oyo comme likambo ya mabele mutu nyonso ata maboko gouvernement lobby mutu nyonso oyo akoki kopesa don pour la kosunga. Alors, les membres du gouvernement Bazabi, biso batali boso o to ko sala geste wana. Ba le ko la ba membre ya gouvernement individuellement, ba zumba on la poche na bango pour la faire exemple ma congolais, yango ba contribuer. Exact que gouvernement après si don l'armée té. Armée mandu kinaye sokotonengo la tia ba soda solo makana mbongo ya gouvernement. Mais wala za mbongo ya mutu na mutu. Na salaire na président lobaki réduction des trains de vie. Et bazu ambongo na bango salaire na bango ole basa ngoli mwandambo ndambo basangisi yango baye na ngwana. Donc faut ça la confusion te to spéculer te ko on dirait que gouvernement ça mosa na été batu bonde ba comme non faut tout ça président makamna mulongo ndenge ezali. Alors professeur José Adolphe Voto likambo bazali ko bundisa biso ezali kambo ya bomoko ezali na biso unité nationale ezako soi ndenge to sangana to kangama to mona ki na ba élection mususu ba kamwa ki konde ville kikanda muyombe abimi député na Goma. Hein? Nakatanga kuna sotin kombo akoyagalo komekate c'est parmi les meilleurs gouverneurs au bazaki wana. Unité nationale wana. Obakisi nzuzu ya mbombo. Oui. Nzuzu ya mbombo na Bakongo. Obakisi mukamba gouverneur ya Bangala. Abimi pe sénateur ya Bangala. Elengi ya Kongo nde yango wana. Ndebo moko. Elengi ya Kongo yango wana yango munguna azoka pasi alinga bundisa yango. Moni makambo baza kobeta baswahili na Kinshasa boye na boye Katanga tout ça nyonso wana monguna mutaza kokotsa biloko wana congolais sengeli bayeba que le roi a poison rwandais omoni tant basé na Rwanda bakaboli batutsi na bahutu lokola siko batie le kolona Kivu balimba kangola baswahili na ndambo ya Congo pour breche kota balkanisation banda wana balimba tia na mutu ke bino kutu kuna bazobo mabino na Kinshasa bongo ya to sangana akutu boza na bino bien na biso lokuta. Donc vraiment il faut photo ke banango tango yo congolais ozozo photo o vérifier te hein nero bandeko na par exemple ndeko na biso mosai na biso akufaki il y a quelques jours ndeko akufi na ndako teza mawato regretter akufi na ndako ndeko akufi na ndako sikoyo bazu photo na ye batie bakomi tala mosalo babomiye DG a été installé comme que ndeko mosai na biso toza ko regretter vraiment ay mosai na biso ndeko na biso moni na biso mosala akufi na information biso akufi na sapongi akufi na mbeto na ye na moment nini babetaki na wana na ndoto wasi wabike tala mosalo babomiye mosala ya RTNC babeti babomiye lokuta ya nengola yo pe sikoyo zi obandi ko panza yango des informations eza malamu te des informations José Adolphe Voto et bongo nandi pe to balani na kati ya mboka la biso musonge abali mu Congo muswahili abali mu Luba bakolonga ko sukisa unité ona ndenge ni bana bakoko babokilo bakoti mwa poto wana ekota mwa makasi omoni Congo eza mboka munene. Mais mokili baza ko comprendre que Congo ngo ndenge baza munene toza ko bunta baza ko kabwana te parce que ndenge mboka eza munene toza lié na géographie ngo banini
ndenge mboka ngo esalema Congo nzambe asala ngo ndenge wana colonne vertébrale mo yonengo za wana eloko telemi so benga colonne vertébrale ngo sunga yo mukuwa wana déjà le kola libende po etelo ngui Congo pe colonne vertébrale ngo to benga ngo fleuve Congo eutina Katanga Lualaba ekei na Kivu Maniema ekoti na province orientale ekoti na Équateur ekoti na Bandundu na Kinshasa na Bakongo ekei na la mer tuna mbango to zeba na ebale ya Zaire banda na Shaba Kivu na Ozaïre Équateur na Bandundu apesi na Kinshasa epesi na Bazaïre la mer ozana posa ko sana diplôme ke po ba lisolo wana donc pour ce qu'on a colonne vertébrale wana Kasai pas ekokota omoni Kasai abika na tika simate fleuve rivière Kasai ekokota ubangi pe ekokota ngo banini ba mai wana nyonso mutu moka lobi soki po babi barrage dinga bambi mutu ko bi kuna na Équateur kuna so mama asukoli mo ale na mai siko mai wana ka zo sopa wana mai wana ke koti na mo rivière na mo ruisseau na koti na rivière ubangi ekeke donc ebale azai wana esangisi biso nyonso symbole ya makasi ya unité ya Congo c'est le fleuve Congo eza naturel eza géographique moyo katango ezate tokuti yango bon so kati au côté de fleuve Congo et quand là au côté frontière place ni donc bato baza ko rêver que ba kabola Congo sur le plan géographique moyen géographie ezapé forêt équatoriale on biso ko tamboli na Uganda ko tu Uganda zo mo na savane dans les airs tango ça ko survoler même la mutuka soka ko o teka na frontière forêt bandi zamba ebandi on ko uta kule bandi tie kati ti na bandundu zamba na bomengo donc unité géographique na biso eza zamba wana ndenge sangisa biso kasi professeur au plan ya histoire to uti uta to bundi bakoko babundi poto zo lipanda to bandi ko kita démocratie komi ko fanda moi ba élection liboso ye kino lelo to komi na Félix Antoine Tshisekedi auti kolonga pona mbala ya mibale na élection uti koleka bomoko to pe unité wana au plan historique et si kanini monguna ko yiko so brèche ya kokota kwa kabola biso na linga remonter plus loin moi mboko au Congo mindele ba faina 1885 ba tous les puissants du monde ba la conférence de Berlin la conférence de Berlin il y a seulement les conférences de Berlin les conférences du Congo. Et la conférence de Berlin. Donc, la conférence avec tous les puissants du monde qui ont déterminé sort ya Congo, sort ya bassin du Congo. Parce que le Congo est un bassin. On a dit que symbole ya Mbokango est un fleuve Congo. Ce que fleuve Congo est un bassin nango. Ba mai yo so kono ba zamba yo so fanya ngo eza ba intérêt belé ba critère belé ba bandi ko wela ngo bon il faut to kuta na poto bomana te to kuta na to so la pour la bassin à Congo la ba sali conférence de Berlin na to tangelo ko mo kala mingi te e kamu singande ko Abdallah document o ko ngo sur internet ezali acte à Berlin ezo banda bo phrase ali boso acte à Berlin au nom du Dieu puissant nzambe wa likolo donc Allemagne, Autriche, Angleterre, France, Belgique, États-Unis, bango tout ba sangani, ba Prusse mboka mine na mikolona. Tango ba se décider pour la sort à Congo, ba mando ko mukanda bango moko. Au nom du Dieu puissant, phrase alboso, au nom du Dieu puissant, virgule, nous, nation du monde, ba lobby, ba mando ko masoko pour la sort à Congo. Donc historiquement mboka oyo non seulement sur le plan géographique nzamba kela ngona beauté nyonso mais tango ba puissant ba kutana na miso ka ba décider au nom du Dieu puissant na on a ba même ceux qui ba baluki même ceux qui ba baluki libiso ba ça le son la comme nzambe ils vont zongela nzambe donc on makambo tout ba ko sala contre Congo esimba te po ba sala ki yango au nom du Dieu puissant donc nzambe azana mboka oyo. Même ceux qui te nzamba ça acté yango. Alors depuis wana ozomona ke mboka esangani toza ko évoluer, il y a un symbole fort, il y a unité nationale dans l'histoire na biso lobaki eza Lumumba.
Lumumba ye aza mutu Kasai. De l'eau sans cours. Sans cours. Mais au moins ils sont là, tant qu'ils sont Lumumba, Aouti Sankuru ake na Maniema. Aouti na Maniema na classe ake na province orientale. Akisali na Kisangani. Asa na Kisangani. Aouti na Kisangani aye na Kinshasa. Aye kosala nini parti politique na ye MNC, Mouvement National Congolais. Tendance tango wana tendance zalaki ya ba fédéralisme. Ba Congo balingi basala ba bako na bango, bato ya kata basala kona bango, ba balingi basala ba mboka na bango, tout ça ainsi de suite. Ye atelemi lobby nga parti na nga eza national. Asangisi bato ebele asali parti na ye. Yango moni bitumba wane ko bunda contre Mindele pour na unité ya mboka oyo. Mo balkanisation yo kango lelo te. C'est depuis Lumumba. Debandi ko bunda la balkanisation. Balkanisation. Ce qui biso totiki balkanisation eleki, ça dit que tu trahis Lumumba. Ah oui. C'est tu trahis. Donc ezali responsabilité divine pour na moko kati na biso atia loboko atelema pour balkanisation et les kananzela na biso te. Ekolekate. Ekosimba te. Ce qui eleki na génération biso tu trahis mémoire ya ba père na biso. Oyo ba bundelaki. Et loko Lumumba abundelaki ezaka kamisolo te. Eza unité ya Congo. Yango moni sécession liboso banaki tango ya zalaki. On a eu déjà kala. Baimba kata katanga. Et ba bundi ba récupérer ba stangisi oyo komela biso lelo. Donc Lumumba reste un symbole fort de l'unité nationale parce que c'était ça son combat. Combat on a photo to continuer nango. Ce combat de Lumumba qui est encore d'actualité jusqu'aujourd'hui, tout à fait, est porté ces jours par le président de la République. Tout à fait. Otokoyoka tout à l'heure, na malobanae. Azali ko rappeler na moko na biso ete Moluba, Mongala, Munyamulenge, Motonyo Azali na esika na ye. Tout à fait. Na mabele ya bakoko en respect ya mémoire ya ba père na biso Toyoka. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. C'est ça l'âme. Il y a Ekolo. Le chef a parlé. Le chef a parlé. Molimo yango wanande. Bomoko. Kamba. Bomoko. Bomoko. Professeur, Mokonzi Mboka uti koloba. Bomoko pe aboyi a teleme discrimination. Il y a communauté nyonso. Minoritaire soit-elle. Moto akoki ko porter le boko likola moninga te pona koloba yo na longoli au Congolais. Obi eloko ça gagne sengo. Nzambe tout ça va problème la biso. Nous on va ba critique ezali, ba tout ça, mais Nzambe a perçu une chance depuis maintenant sa balkanisation ezali. Après ça biso ka ba konzi oyo il ne gère pas l'unité du Congo. Ce qu'on dit Lumumba, même discours. Oui. On dit Mobutu, même discours. On dit Mouzé, qui est nationaliste, même discours. Lelo Oyo, Ndenge, même discours. Et l'autre, c'est Kobi qui s'habille sur Yangoana. C'est-à-dire que Nzambe Oyo, ils ne réfléchissent pas une fois que Mboko est à Kabwana. Ils ont une responsabilité, et ça c'est très 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 important.
Donc, ma condition, on a besoin qu'on prenne cette impulsion. Je parle de Lumumba ici. On peut parler de Mobutu. Ninga lobaki awa que asali eloko wana ke asangisi ba congolais azo apanzi biso mboka oyo yokende gouverneur mutation yokende bo. Et puis à l'époque ba soda bandi ko tambola. Ah oui. 2 ans à Kassai. Voilà. 2 ans à Congo central. Soda il faut tambola mboka mutation mboka. Donc bana ba soda bana ba fonctionnaire. Hein? Sans moto ko Vital Kamerhe. Azam to akima aiba langue nyo toutes les langues. Mais comment un beto ba kolobake biso toza ba soda tozo battre la communauté toko okende ko sa musala na bandundu te biso to sa musala kana kivu ka koto oh armée nyo armée nationale ba ko timula bomengo wana likanisa mususu soda il faut tambola pa soda à l'état asuika na go za soda national il faut tambola Congo mobimba. Donc eloko wana et sungi biso mingi poto tokende liboso. Professeur, géographie, histoire, culture, pe na biso za bomengo mususu pe bazali ko bomela biso. La culture congolaise, c'est une richesse incommensurable. Culture na biso pe eza symbole makasi ya unité. Culture, so ba culture véhicule la culture des langues. OK. 450 dialectes. Mais 450 dialectes wana, moi comme ça bazo bengana baswahili awa bazo beta baluba bazo beta bangala solo bangala wana na kati wana soki 120 dialectes. Soko le bi baswahili il y a combien de dialectes na kati kuna. Donc même koloba swahili bangala ba Congo baluba ba Congo baza combien de dialectes? Combien? Donc ils ont déjà basangisi biso unité. Parce qu'on bande déjà au bio baswahili c'est que kiti na sekuna okweso na babashi okweso na kina barega kina bakusu baliko kita et aussi mbaté. Donc sur le plan culturel toza moko même ceux qui toza 450 tribus toza moko même ceux qui toza 4 langues et là obi na mboko eza na elengi moko lelo oyo soko okoma président de la République yo bando mangamba élection à président soko za candidat soit aux candidats Moluba ou Congo. Okoki jamais qu'on gagne élection au Congo, ce qui va langue mususu, par regroupement linguistique va voter. Impossible. Ce qu'on a Moussouaïli, aux candidats va voter. Au président, aux un quart vote. Donc en d'autres termes, même le suffrage exprimé au cours d'une élection représente l'unité de la nation. L'unité nationale. On peut gagner l'élection jamais. On peut comme président, président à Balouba, président à Baswell, et qu'on s'imbatte. Pétant au monde qui n'a campagne. Au monde où candidat à Zalagina nos candidats. Bon, président et puis candidat. À sa propre succession, Azali Moto Akasai, Kasitango Akitina Kisangani. Lobi comment Kisangani nda yawat. Akitina Bumba, Liawa Yambelobe, moi na Bumba Tonini. Ça symbolise aussi l'unité. C'est même pour ça que nous avons les 73% que la CENI a proclamé. Et l'Engia Congo Yangwa. Donc, tu es obligé de composer Nabato Mosusu. Comme président, il faut composer la communauté Yosowan. Si on demande au côté qu'il y a un cas, 3 cas des contre eux. Donc, discours la Congo est jamais discours, il y a tribalisme, il y a régionalisme. On a obligé de composer pour te maintenir unité. Voilà. Donc, le président a dit que c'est unité nationale. Pour Baébi. Baébi, il y a déjà socle, place au Bagoba Fandeli. Il faut assanger Samboka Mobimba. Bomoko, c'est le socle, on dit professeur de Fandeli. Puis il y a le spot. Bomoko, qui nous parle de cette unité du Congolais de tout le temps, depuis la nuit du temps. C'est un élément que nous proposons maintenant. Spot Bomoko. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs.
Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire, ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger. Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort, et je ne m'arrêterai pas là. Tant que Fatou Béton sera président de ce pays, aucune tribu ne sera discriminée. C'est le message du chef qu'il a prononcé ici, en ce même studio moment en Guébi, lors du briefing que le ministre de Communication, Patrick Mouya Katembo, a organisé. Et c'était l'occasion pour la presse de poser les questions officiellement au chef de l'État ici à la RTNC. Professeur, on revient vers vous. On a parlé de la géographie, qui est parmi un élément très fort de notre unité, et l'histoire également. Maintenant, sur le plan culturel, professeur. Sur le plan culturel, je voudrais parler de, à part la langue, je voudrais parler de quelque chose d'important. C'est notre musique. La rumba. La rumba. Ah, ok. La rumba, c'est un élément d'unité incommensurable. Vous savez, il faut voir ça dans Kinshasa, ce qui moi on a eu à Bali. Et parmi, c'est le rare fois où on le la fois dernière, ce qui moi na linga balande to ba azala kade musuku. Et pas na bango bala kandenge ni. Bala kandenge ni. Okeko comme suku moi kati boebani. Boemba kinzonzi. Mais regarde, ce qui toke na fête. So on appelle ça cadeau. Bana ya famille ya mwasi. Baza banani, baza bangala. Allez, bande comme mami la bangwana batena bangala babini. Famille ya mwasi, bana abdala batte musique en boka babili. Mais ce que Sili, ce qui arrive là. Voilà. C'est ça même le nœud du problème. Ce qui arrive là, ce qui battait rumba congolaise. Na famille à mwasi. Na famille à mibali. On a beau à nord, na beau à sud, nyon soto. Na ba opposant, na pouvoir, na ba catholique, na ba protestant, na ba musulman. Biso nyon son na piste. Rumba. Rumba nde sangisa biso na mboka oyo. On prête pas attention à ça. Et le monde a compris ça plus que nous les Congolais. Yango une soit comme sango patrimoine immatériel. Bomengo na biso. Tango biso tozo wela kaka toza la colto. Mais tozo bosa na rumba. Rumba eteki mboko yo. Rumba nde teki mboka oyo. Je vais plus loin. Obi rumba wana. Tango mundele aye na religion chrétienne. Notamment religion catholique. Ok. Na latin. Na latin, malembe, tout ça. Donc, malou la talango betiabi, ils ont bien, mais ils ont bissoté. Pas nous. Où ils ont bissoté. Malou a eko kot sambunda. Dans l'église. Avec un rite zaïwa. A eko kot sambunda. Aeko kote sa maboko. Na la table de la maboko te. C'est quoi aeko kote sa rumba? Voilà. Vous comprenez? Voilà. Et ça rumba? Ya rumba. Aeko kote sa rumba na église. Mais comme ça l'église faut te dire comment malembe. Mais bato wa kobina. Kobuka loketo mingi. Sala keba na voisin. Kembo likolo. Et tambola mokili mobimba. Afrique de l'Ouest, l'église union sur catholique Afrique de l'Ouest et adopté un rite zaïrois. C'est ma côté ici, culture, na katia église. Et si nous allons terre, tant que l'église à côté, l'église, papa, l'église mère, tant que l'église à bimi na rumba. Église, yoka siko mbiye, abete la yo rumba, abete a rumba, yoka siko somo. Donc, il y a ma bétina non. Si vous avez quoi que vous avez un rythme. Si vous avez récupérer le rythme. Si vous avez bêté le. Donc, c'est la culture na biso. Ko sambe na biso na rumba.
donc okoko betela masolo congolais tant sans rumba yango de sangisi biso okozala muswahili okozala moluba okozala mokongo okozala mongala soko bini rumba te soko bina nini oki madilu hotel rumba omoni donc unité na biso yango wana symbole ya unité na biso eza rumba congolaise. Professeur Voto, toleka na dernier point sport. Il y a dans le secteur sportif parce que toutaki par exemple kokunda edingwe yango ete tokoma kotala ba télévision liboso ba paya tanga komi kokote la biso koto ba koyeba Golbert soki nani sport na biso ezalaki vecteur monene ya unité nalingi tozongela ngo moke sport biso tozaka au son mais soki comme magamba sport no ba tout sport le sport roi le football les léopards omoni bolo bala mino bazo attaquer bato boy ba fingi bato boy moto mwa lobi est-ce que tant basaka le ba ponaka école hein babaka te o bangala o ya ebi ko beta bala koti na terrain C'est tout. C'est tout. tozamboka moko o ya ebi ko beta bala eza même équipe na eza la Mazembe eza la auti wapi eza la auti soki na Kivu soki na mboka ni akoti na no beta basola léopard parce que toza siko le gain na Rwanda obitango tokende ko on va couper wa Chan et loko esale Sur baki place. ba mena ki biso hein ba wa do o mene siko ba petit ba koti na vestiaire na mi-temps coach benga bisi bango est-ce que boyi makambo bozo sala est-ce que boyi bi makambo que tout ko opola partout sauf awa te hein toko kopola partout boka nyonso ko gaye biso mais Rwanda ko gaye biso te peye boye ba keto na mboka na bango il faut batikala na mauvais souvenir ba kolota yango tous les jours Est-ce qu'il y a un lembo? ba petit ba lamuka ba beta bale lokwa ba kufa Toujours coupe. hein alors tant ba to donc to ba bi que léopard a telemi donc esangisaka mboka mobimba Eh oui. bako ba te o ata ko to poli bako ba te o gardien na sali erreur ba te azaka muswahili Te. ou bien azaka mongala Te. donc toza mboka moko donc totambwisa mboka oyo tobunda po etikala mpo mboka eza elengi nango eza unité nationale. merci beaucoup professeur Tokomi na vraiment. suka nalingaki na Pona lelo. nalingaki ya boye tosilisa na élément ya suka oyo tokotala ya sensibilisation nalingaki na senga na congolais nyonso tozwa mokano ça fait 30 ans makile ezali kotanga 30 ans, ça suffit. ça suffit tomoni VPM Jean-Pierre Bemba tamboli Congo mobimba alati elemba oyo ya rouge tomoni bato nyonso bakomi kozwa elan est-ce que tokoki kopona te mokolo moko eza likanisi hein? Leader d'opinion nyonso pasteur leader ya groupe ya musique ya théâtre tango boza na répétition to tango tokoloba par exemple dimanche oyo baculte nyonso na Congo mondimi nyonso mokristo nyonso alata Brassard. elembo ya rouge oyo poto lakisa na mokili bosa ko imaginer une église pleine il y a 30 000 personnes bato nyonso balati elembo ya motane ba vidéo ba photo et tamboli monde entier liko la saïte peuple wana alembi peuple wana a décidé à téléma Tosilana. Tosilana une bonne fois pour toutes ndeko somba 1 mètre ya tinteron kata basinga telema liboso ya ecclesia tabolela bandeko balata elembo oyo pona kolekisa ete makila etangi mingi esengeli makambo oyo esila sala video sala photo tindela télévision nationale pour mikile mona indignation na biso pe engagement aussi que ça likambo oyo ba Christ ba catholique tongi kokota na eleko ya carême ya carême donc ezali penza ngonga penza ya kotelemela likambo ya etumba pour mercredi le centre c'est déjà ce mercredi comme ça banso penza ba kota na le sambo pour bitumba ne sapeka mando qui te sape sur le plan aussi le front spirituel aussi faut que tu la pe to kotela yango to bundela yango likanchana lobi ya ko lata hein elimbuna kata avec les likambo kitoko ndeko Vadala. Professeur José Adolphe Voto, nous vous disons merci. Merci de nous avoir apporté autant d'éléments pour ce qui est délimité de la RDC sur le plan géographique, historique, culturel et sport. Merci à toi. Babina sali po ningani tanga masolo boucle. Babina sali po ningani tanga masolo